Mbote mingi na bino bandeko balandi ya Jomak Show awa ezali ya bino Jomak. Nayebi keleki mwa mikolo en tout cas to yokani te po toza na ba projet tosalaka ndenge boyebile yango biso tovandaka te totravera toujours. Lelo ezali le 17 juillet ezali mokolo monene mpona ba jeune kimbangiste. Tokomeka mwa moke kobeta masolo wana totala nano ndenge nini spiritualité ya biso ba jeune kimbangiste ezali kokola et puis tokomeka pe mwa moke kokota na mwa makambo mike mike oyo tokoki korapele toujours mpona kokolisa kondima ya bana bapasi moki mbango ndenge yalaka kaka soki okotala émission oyo na Facebook ozolanda yango direct mbala mosusu okotala yango après yebaka ezoleka direct omona to kobanda ko peut-être moto akobenga awa ekodéranger ou bien soki ozotala yango na YouTube yebaki mwa batamora mike mike ezalaka nayebi ke bato ebele bomonaka yango na YouTube ezalaka direct nde nazolekisa awa nazolekisa yango direct e na YouTube soko nasisi kosala yango na kolekisa lien wana mbala moko na YouTube donc eza te lokola neti na filme nano après na tie te ezoleka direct ndenge eza boye yango namonaka mingi na kolinga natala ndenge nga nazoloka son awa eske kuna na YouTube pe bazolanda son lokola ngai yango wana na kotala awa na Facebook en cellulaire awa peut-être son eza te bato ntango mosusu kuna bazokanga te soki esalami ndenge wana en tout cas tokozala oblige ya kobandela mpona toconnecte bason ndenge ezalaka kaka bon namoni son eza son en tout cas eza nango kote na problème eza te alors mikolo eleki mwa mingi en tout cas ndenge tomesana koinforme bino bana bapasi moki mbango nayebi ke makambo ezaka ebele makambo ezokota boye ezoleka boye mais biso toza bato ya investigation toataka likambo soki toinvestige yango mingi oyo bomona tolekiselaka bino ezalaka kaka bomona yango na lere wana mais investigation ebandaki déjà depuis kala toza kosala investigation nayebi ke bato ebele ndenge surtout biso bato mwindo tolingaka vraiment kofélicite motu te surtout soki aza en vie eza ndenge na biso toza na difficulté wana même si ozomona ke eloko wana ozosepela nango otala yango mikolo nyonso soki Jomak asala émission te koloba mais ndenge nini Jomak alekisi émission te mikolo oyo mais nazo Jomak fasala émission mais esika yo moko ozali okozwa courage te olobaki en tout cas mais Jomak fona félicité ye ou bien Jomak fona lobala likambo boye ou bien Jomak fona bakisa implice na makambo azosala tozalaka ndenge wana te todeklaraka kaka soki tomoni ezosalama te yango wana biso bato mwindu toza ndenge wana yango wana soki ozosala likambo na yo to nzambe atie vision na motu na yo osala likambo kozela teke bandeko na yo to baninga na yo baencourage yo mpo kozwana yango te po biso bato mwindu surtout oyo touti na afrique toza ndenge wana toza na difficulté ya kotravailler ensemble toza na difficulté ya koappuye likambo soki eza likambo ya malamu mingi tokotala ke yanga nini na kati intérêt nini na nango kuna donc soki ozosala likambo soki ozozelake bato baencourage yo bato bapesa makasi okozela tono okozwaka yango te na bato mwindo surtout ya afrique alors nakanisi mikolo eleki totielaki bino makambo ya papa Matondo Mbiyei lelo tokolobela yango penza te mais tozolobela sujet mosusu oyo ezali sujet moko très important oyo ke soki ovandi pena wana olandi ekobakisa peut-être implice na spiritualité na yo donc papa Matondo Mbiyei wana mpona nini mingi bokoloba mais mpona nini bozolobela makambo na ye bazali parmi bato oyo babebisi pena bakimbangisi bazali parmi bato oyo batioli bapapa misato donc na baconférence oyo babandaka kosala na makambo bandaka kosala ntango molai biso tobandaka deja koinvestige bango ebele bokoloba estce barépondre estce te bakorépondre te bakorépondre te ye na papa Lambert bakoki jamais bakokoka korépondre te
parce que bayebi ke soki barépondre bakotimola libulu parce que baza lokola neti ke na kati ya baza na bacadavre na kati ya baplacard na bango baza na bacadavre donc soki omeki ekofungwama soki omeki ekodinda kaka parce que toza prêt yango wana toza na bamissile oyo tobimisi te tozozela soki barépondre tozoverifie bango lere nyonso tozaka toujours koscanne bango makambo eza kobakisama kaka se kobakisama bomonaki video natielaki bino ya mbala nsima awa oyo papa Matondo Mbiei akendaki lokola koakize ko azokoakize azokoakize chef spirituel azokoakize conseiller direct ndenge na 3 égale à 1 balobaka kuna bon nayebi te so nabenga yango accusation mais selon analyse na ye selon maloba na ye alobaki na suka wana soki bino bozomona ke mbongo antinisani misala ezosalama mpenza te ezali par rapport ke baconseiller direct soki nakenda na ndaka papa Zako nakuta bato ebele kuna donc baedaka bato ebele bino bolingi siko mbongo wana bazwa wapi donc azokoinforme mokili azokoinforme bakimbangisi ke soki bozomona misala ezosalama mingi te parce que papa Simo Kimbangu Kiangani asalisaka mpe bato ou bien baconseiller direct lokola papa Zako baedaka mpe bato donc soki bato bake kuna bato wana bayelaka makambo spirituel te bazopesa bango mbongo donc mbongo wana elongwamaka na kati ya ntinsani wana ezali baanalyse na ye baanalyse na nga te donc ntango tokokota dossier makambo eza ebele biso soki tozosala yango eza parce que kolakisa nani aza nani lelo toza le 17 na 72 ezalaki mokolo moko monene oyo papa Diangenda Kuntima andimaki to abongisaki kozwa bamama ndumba nde tobenga ba JL bakende na lutendele mpona mabondeli mpona préparation ya bajeune oyo bakoki kosala makambo neti lelo boye palaki deja tosala makambo ya minene pamba te tozwa deja bato lokola nakolakisa bino eza na bato awa nakolakisa bino bilongi na bango bokomona bala bato moko ya kosaka na bango te lelo biso bakimbangisi nde toza mosika parce nde nalobi mutu mwindo andimaka eloko na ye te mutu mwindo eloko ya ye moko andima yango te donc bokolimisa nga na tala nano awa mutu mwindo aza na problème ya kondima eloko na ye on continue kochongana mutu mwindo aza na problème ya kondima eloko ya ye moko na kati ya lingomba na biso tozali na bato bazali na badon moko ya kosaka nango te bato bazokommunike na baange e bato wana bazali bato ya kosaka na bango te elingi koloba te ke mutu wana aleki yo parce que yo mpe oza na oyo ya yo parce que mingi bozalaka ndenge soki bazolobela mpona mutu moko boye yo mpo bandi kose compare bandi kosala zuwa ya pamba yo mpo oza na role na yo oyo nzambe apesa yo oyo okoki mpe kosala mpe makambo ya minene emonani mpe na miso ya bato mais tozalaka mingi soki bazolobela likambo ya mutu alors omona yo kuna ofandi wale ofungi to bandi komona lokola neti ke mutu wana bazokumisa mingi obandi kosala zowa bio bandi koluka mabe oyo eza na kati ya mutu wana nzambe soki aponi mutu fo koyeba kodissocie nzoto na molimo oyo ya molimo eza ya molimo ya nzoto eza ya nzoto lobi tonakosola na ndeko moko awa totoloba parce que tozolobela makambo ya le 17 oyo ezali date moko papa Diangenda Kuntima azwaki bajeune bamama ndumba mutu akende liboso na lutendele mpona kokende kosala mabondeli mpona mabondeli bato bazalaki komona makambo ya ndenge na ndenge bato bazokommunike na baange bato bazozwa makambo moko ya kosaka nango tu te e na 73 ndenge soki nabosani te bana mibali bakendaki na bisika ozomona donc kuna mpenza préparation ya papa Diangenda Kuntima nde kosala ezalaki mpona baye oyo ntango tokobanda kotravaye bato mingi bamonaki makambo ebele bato ebele bazwaki basalaki badécouverte moko boye ya ndenge moko akosakana te mais lelo so totala ndenge biso bakimbangisi tokomi tokomona ke toperdre mpenza na niveau moko ya kosakana te toperdre alors nasi nakobandela nano ane natiela bino mo extrait moko awa bolanda nanu mwa nzembo oyo
Bonsoir, Maman Annie Nakata Paris, Maman Arlette, le second, la petite sœur propre Nakata Paris, bah bonsoir Nabino, Maman Mireille, bah bonsoir Nabino, Paï Bozali, Samuel Liombelai, en tout cas, bonsoir, ici Bozali. Donc, toujours qu'on enregistrer émission et protocole sur a YouTube. Parce que tu as un projet moi-même de ça là ou investigation. Donc toujours l'année tu vas faire une investigation. Tu linga makambo avant on bimisango fo pena investigation salama. Na ndenge moko mukete parce que makambo za moi mingi oyo batu baza kulinga ba dévier. Ndenge bolani la nzembo wana boyoki lelo le 17 ezali mukolo moko oyo papa diange na kontima décidaki vraiment kotinda ba mama ndumba pona kolendisa kondima kokolisa spiritualité oyo ndenge biso ba jeune tozali ndena na oloba bakimbangiste belé bamonaka lelo soko tali lokwa to balwa kora lokola koreki okomona jeune moko boye azaka na poto akoti na chorale wana ayibi ata valeur ya chorale wana te ndena oloba era makambo ebele oyo yo mwana papa Simon Kimbango koko négliger lelo mais yeba ke makambo wana euti musika bato bayebi bakoyebisa yo ke bamakambo oyo ozomona ya lingomba tata Simon Kimbango euti musika soki omoni mutu mosusu afandi na ye azoloba te afandi kaka ta mosusu na sa motema azolela motema eza ya kozoka azomona lingomba oyo bapapa bamonela epasi ndenge ekomi sikoyo mingi bozomona ke lingomba ezotambala nango bien mais en tout cas makambo mingi penza oyo tokokaki kozala nango toprofite nango toprofite nango te ebele bomona boyokaka bato bazwaka banzembo omona kaka lelo bainspire bakoma ebele oyo kuna moto azwi nzembo oyokaka kuna moto azwi nzembo mais eza na banzembo bango bana bapesaka yango ezalaka baange boyoka bamasolo oyo ya boyoka bamasolo ebele tobeta awa ndenge nini banzembo ezwamaka bamisusu bamona baange bamisusu bazoyoka bazoyemba bamisusu mais baange baza niveau na niveau ta oyo boyokaka baange oyo sikoyo tozobeta vrai masolo akati oyo ezali masolo oyo ebandaka kosololama lere lingomba ezalaki pena na molimo penza ya ndenge akosakana te baange oyo boyokaka baange bazalaka niveau na niveau eza na kati ya lingomba na biso bainspire baza na kati ya lingomba na biso oyo ke bainspire wana parce que parmi baange oyo boyokaka wana oyo babaka les 7 chandeliers les 7
chandelier. Ba 7 chandelier wana bazali o babaka donc ba rapprocher penza ya nzambe o baza pena donc o babaka pena donc proche penza donc pembeni wana pena les 7 wana. Et ba 7 wana ba pesaka pe banzembo. Na kati ya lingomba na biso. Bato wana bazali na kati église na biso. Parmi bato wana oyo nga na yebi baza misatu oyo nga na yebi misatu 3 personnes. Papa Manzwangani oyo baza na Belgique. Olakisa bino foto na yawa. Papa Manzwangani oyo boyoka sikweza makambo ya kati na ndenge utakosakana te. Oyo bozoyoka oyo eza makambo ya kati donc fo kolanda ngo pena na bokebi. Voilà. Ye wana Papa Manzwangani. Bato bazwaka na bango banzembo. Mutazwi nzembo inspiré. Mais na tête chandelier wana bazaka proche nzambe. Bazaka proche pena donc yoka ba rapprocher pena. Et na kati église ezana bato o bazwaka banzembo direct pa na bango baza mingi te ya konte na misapi. Parmi bango ya liboso yeyo Papa Manzwangani azana ngambu ya 26 égale à 1. Papa Manzwangani oyo bozomona oyo yeyo ya mibale yeyo azana nkamba Mama Clémentine o mibale bana koreki Mama Clémentine bazwa batibe moko ya grave oyo kaka pena ke soki ozalaki na likambo oyo boza na likambo oko na place ya kobondela na place ya kobondela ki bosambela oyembi kaka nzembo oyo parmi ba 7 chandelier wana bapesi bato bakapitaka banzembo wana oyo nalakisi bino bilongi ya bato bozomona baza bato normal te nalobi te ke baza basaint boconfondre te baza basaint te mais baza bato normal te na mindele bato oyo nde baketya bango na bangomba basavant bozomona oyo baketya bango na bangomba bakangeli bango quelque part. Papa Manzwangani oyo ye mutu azwa nzembo ya Alléluia oyo papa yange nazali koloba nzembo na biso ya victoire Alléluia ye mutu azwa nzembo ya enzambi ame umpuluza banzembo moko kaka pena batide moko na bango mosusu foto na ye na retrouve ngo ate naza nango komona ye Papa Bondo aza na plateau batibe bato oyo bazwaka grave na ndenge osakana te oyo makambo nazoloba bokanisaka azofonde bie motu eningani ye ntango sayebi makambo azoloba te soki moto lokola Papa Manzwangani asala na ye interview ye moko ayebi ntango papa ya ngenda ntango azwaka nzembo je crois ezalaki nzembo soki ya nzambe mais je crois soki ya Alléluia abi abendi ye boye azipiki ye na vunga na nani na manto na ye je crois soki manto na ye alataki abi oke kokota tina kati ya chambre ozomona donc eza na batibe oyo kaka batibe baange bapesaka na bango banzembo baange bapesaka banzembo me baange baza niveau na niveau soki ozalaka mwana koreki bio oza moyembi bio soki oza nini makambo oyo eza makambo moko spirituel oyo ke na kati ya lingomba fo toyeba yango biso ntango ozalaki na koreki na kaka toyeba ye makambo oyo elelo eza makambo moko bolokola neti ke donc lingomba soki oye kaka odefile osali ntinsani olati vert blanc odendi okeye esili
makambo mosusu bato baza nango vraiment lisusu éduqué te ozomona oye osali ntinsani epuis otie mbongo ale okei ta mosusu mpe olatika uniforme na kitoko okei na yo ozomona na kati église oyo eza na banzembo oyo eza ke soki onyati yango mpenza meme papa Manzonga nasala ye interview aloba ke nzembo ya nzambe ya me wana papa liange alobaki nzembo wana soki obeti yango meme papa Simon Kimbanga azalaki wapi akoya ata azalaki wapi akoya ozoba batide lelo nayokaka ke Marc Clément aza na nkamba kuna banzembo nde mosuku kutu bayemba yango su te ekoma bato mo bazofonde banzembo bawana nde moto banzembo na bango kutu bayembaka mingi bato mo basalaka banzembo bakosala bolanda nanu mo extrait oyo Quand la Koreki chantait tout à l'heure là, un cantique, vraiment j'étais dans ma chambre, mais j'étais évanoui. Évanoui comment? C'est-à-dire, j'étais plongé dans une tristesse quelquefois quand je pense que nous étions riches. Aujourd'hui, nous sommes réduits à notre plus simple expression. Je suis vraiment malade. Et maintenant, le bon Dieu nous jette un regard. Il nous regarde. Et il nous demande, mes chers enfants, demandez tout ce dont vous avez besoin, je vous le donnerai. Et il attend de vous. C'est pour cela que ce cantique, que ce jeune, Kuzulu Kwamiakala. Kutuka kwa medo kujuni umane na ugindula no kongizana ya kutuka kwa medo kujuni uzuni ya karabo wakila babazado eto dini ena jamu menambe Oya metoto baba, yakini sinako, yakona kewa kuya sidono, umame, yaya ujimura, noma kwa sana, yakutuka kwa medo kunange, umame, yaya ujimura, noma kwa sana. Kutuka kwa medo kwenange Mugidule kulukamba Yakala kuzalo Mukuye mene kentondo Kamekida yaso Kadikizali kufumu Kakira kosiyano Mamubinezi maza Naya ugidula Noma kwa sana Yakutuka kwa medo kwenange umwame yaya ugindura norakabyanzana yakutuka kwa medo kwenange Voilà les intentions de chacun de nous, c'est de regagner notre première place. Or que le Seigneur n'a jamais menti, il nous le remettra. Puisqu'il a promis, j'enlèverai de votre richesse que je vous ai donné gratuitement. Mais ensuite, par suite de votre comportement, je le reprends et je le remets à ceux qui en méritent.
à ce peuple qui semble être abandonné. Ce peuple, c'est qui c'est nous? Je suis le pas de mon père. Et je voudrais suivre ces pas jusqu'à la fin de ma vie. Je ne vous décevrai pas. Je suis sûr et certain que si vous suivez mes petits pas, vous verrez un jour que nous allons nous trouver en face, par surprise, de Papa Simon Kimbangu, dans sa totale personnalité. nakanisi bouti kolanda na bato bayoka Kongo te nzembo wana eza ti moko ya kosangana te oyo epai moto aza komilela ngai nazalaka na ngai na likolo yo otindi ngai awa na se moyini butu moyo azali kotungisa ngai e nayebi te soki nakozonga lisusu na esika na ngai nazalaki na likolo soki nakanisi esika wana nazalaki na likolo nayebi vraiment te soki nakozongela yango lisusu esika wana donc moto akoti doute par rapport na makambo oyo ezosalama lelo yango na makambo tozomona awa na kati ya nani oyoki papa ya ngenda alobi biso lelo soki tolandi bapa na ye eske lingomba oyo eza lelo eza susu ndenge ezalaki liboso parce que mba mosusu soki tooloba awa moto akoloba bolonga kuna bino boye oyo atwa bazokritike oyo akokende kuna boye bazokritike mais eske lingomba oyo bavaler wana oyo ya biso batimbangiste tozogarde yango kolanda pa to lokolo ya papa diangenda ndenge alobi soki bolandi bapeti pa na ye ndenge papa azalaki na ye humble ndenge wana eske tozolanda yango mpenza biso bagene kimbangiste lelo tozolanda likolo ya papa diangenda spiritualité nyonso na fenêtre tobwaki ezala oke na koreki na bakorali ya koreki yango oyo kaka bagene ya koreki bazalaki bagene exemplaire oyo bakokolakisa mpena okomona un mwana koreki azosala makambo oyo boye kutu kondima teke mwana koreki moto azosala yango alors lero okota na bagroupe mosusu to bakorali mosusu donc bosana lelo oyo ekoma kaka moto moko soki asepeli na ye akotine kaka na koreki azoyeba te responsabilité nini aza nango nde na oti koloba awa azoyeba te responsabilité nini aza nango nde na oti koloba awa papa diangenda kuntima abongisaki nyonso apreparaki nyonso apesaki biso afunguli nzela plus de 40 ans atravaille amoni ke bato baza après atiki makambo nyonso ozokaka toza na bato ne bilongi ya bato nalakisi bino awa bazoka bapapa banzwangani bamama clément bapapa boviki baza na plateau kuna bato wana okaka ke bozoluka kodebloke likambo moko nzambe sikoyo akoya parce que bato bazwaka banzembo mais baange bakokani te e baange wana bakomunikaka mpe na banimporte ki te bato wana nazoyebisa bino bamama clément aza na nkamba parce que bato mosusu bazalaka soki azala kotala 3 moto akamba akoloba makambo na ye te soki aza mpe kotala 26 moto ankamba biso kaka nde wana te naoloba vérité lokola naoloba vérité ezala moto yango ake soki na maekari soki etangi mpona ntanga kombo na ye ezala soki lokola neti bapapa nani oyo nani oyo nani papa pasteur oyo akenda na oyo banomona biloko ba scientologie wana papa matondo mbiye makambo na ye ezozongaka ye etali ye mpo ngai etali ngai te donc ye soki tobeti lisolo toke ezola basumaka mamolimo ozolomaka mabiawa okoti susumaka papa matondo mafu soki fo totanga komone totanga komone na exemple mowe tata wana même si ake kose retrouver kuna na biloko ba scientologie wana bake kokute kuna soki aza na likambo moko boye alobi ya malamu tokozonga exemple
toujours un exemple. Toujours un exemple. Et exemple en malam. Donc on a occupé quoi à toi lorsque vous avez non. Mais je dis maman Clément. Bazali batuya kosaka na bango te. Na lobi te ke baza bassin bazanga masumu te. Mais niveau ya communication parce que mutu nyonso lelo na koma koyoka kuna koyoka oh banze mone kutu balinga suko yemba ngo ba misu ba yemba ngo te. Okomana mutu moko boye siko bato bazo préférer banze moko boye. Bazo bwa kama banzembo ya ezana mabanga na kati. Zoka nzembo ya mabanga na kati. Ozomona. Nzembo ewuti na ba ange ezana mabanga na kati. Ezobwa mabanga. Ozomona banzembo ndengo na nde yango na nde eza siko na succès. Ezobwa mabanga. Tibo komona mutu moko bakozwa nzembo ezana komba joma na kati. Baluika rythme moko ya nzembo moko se bima nango. Yo Jomak kebana yo ozali kosankanela nkamba Jomak. Yo Jomak kebana yo nkamba ezali nzela lobiko. Ozoka. Donc, par rapport à rythme moko ezalaka déjà, allez, batie komba Jomak na kati. Yo Jomak kebana yo nkamba oka bato bakomelenga Jomak basi nzembo Jomak ebimi chana nzembo Jomak donc sikoyo bato ndenge wana nde bato bakomi parce que bato wana bana actualité sikoyo bana mwa laboratoire na bango moko basalaka banzembo misusu mpe azwi na ye mais ne bandeli po molimo ya nzambe yaka bala mosusu ya solo ndenge biso toyekoli ndenge wana molimo ya nzambe ne bandeli mpenza ta mosusu mpe ye mais mutu wana soki lolendo ekoti ya bandi bonzoto molimo ekokima mutu wana atikali vide ye sikoyo lokola sa monaki quelque chose akangami kaka ke donc na banomo toti omoni mpe akomi kofabrike akomi mpe kosala mpe na bonzoto akoyeba binoka nzembo moko boye tiwana États-Unis wana azoloba makambo mikolo oyo nakozwile nzembo bofanda oyo kaka neti sikoyo nakokaki nzembo ya mise ebimi nzembo ya kulumbimbi ebimaki sikoyo estce satan nzambe akoko se contredire te ndilobi nango tata paster kaka ya kuna ya 3 égale à 1 alobi nzembo ya nzambe lelo wana babaki fo basala komite ya censure babanda kocensure biloko mosusu babi nzembo ewuti pa ya tata nzambe ezalaka na logique ntango ozoyoka yango suki ya motu ezoningana ozoyoka mpe na logique moko boye bato wana baza basavant oyo bapesi badon me yabi bato loka bapapa manzwangani wana boza na baproblème sikoyo baange wana bazalaka pembeni ya tata nzambe mpenza bato wana donc bayosala songisongi bazwi likambo kuna mbala moko babimiseli bino yango batie kuna boyoki neti nzembo wana papa alobi azalaki na chambre me bouge komi loin ememi ye mosika eza ebele banzembo wana toza koyoka banzembo lokwa ba alleluchash eza na monoko moko oyo ke nga na yo toyebi monoko yango te papa alobi nzembo ya victoire oyoka banzembo ya makasi wana ndenge wana na monoko mosusu kaka banzembo lokola avant nani kala mingi ta avant pape chez nous aya nzembo lokola utana lela gudri yawe utana lela gudri yawe utana lela iwe oh événement moko bozo ya le pouf babwaki ozoka niveau parce que ba ange baza niveau na niveau et bakomunikaka mpe na bato nyonso te papa yange na funtima apesaka papa manzwangani papa Bovik mama Clément chaque mercredi baza koya kokuta na ye chaque mercredi et bato wana lelo toza na bango bazali lelo nde na bi soki mundele mais bozanga eloko te po bato wana bazokommunike confondre te okomona te aza moto masumu ta mosuku ekute pa meline masanga nzambe fo confondre te awa bake bango baza basaint bani te
tolela ndenge wana te tata nzambe soko aponi moto apesi ye likabo na ye fo koyeba kosepare molimo na nzoto. Me lelo omona likambo kaka moke boye omaka nzembo nango ebimi. Likambo kaka moke omaka nzembo akulumbimba ebimi. Nzembo aéroport ebimi. Nzembo mise se ebimi. Se ebimaki na nzembo mise. Nzembo soka boye. Nzembo mama Nsalulu ebimi. Ngai Nsalulu bana bopesi ngai mbeka. Bana bopesi ngai mbeka. Ngai nazali mwasi ya libala. Bolanda logique nzembo. Ngai nazali mwasi ya libala. Bomema ngai na nkamba. Bana bozuwili babe. Ngai Nsalulu bana bopesi ngai mbeka. Siko uzoko be esko za kusaka bato. Esko za kwa kusaka bato. Uzoko azo yemba ko bena bazo yemba bena ko. Ko tali pimeni mo tali. Aso na buda ko public ba ko beta mabanga. Ango batatuka ba mo limwe. Ba ko beto mabanga pena yo bude batala. Bana bopesi ngai mbeka. Bana bopesi ngai mbeka. Ngai nazali mwasi ya libala bomema ngai na nkamba. Bana bozuwili babe. Nenga tosalaka boya kaka kala mingi to komona soki nakokama te soki nzembo Joma ke bimi. Yo Joma ke bana yo. Yo Joma ke bana yo. Nkambe zali nzela ya baino. Ozoka bilo wana. Nzembo bimi ko. Et puis omona ngona jete ki mikolo. Omona ke mikolo bazoyemba ngompe. Mikolo. Ma Clément sikoyo aye na nzembo. Tala nzembo yango nazwi. Ba nzembo taona yemba kalana. Nkenda zani sikasonga munza. Yemwala lulendo sikasonga munza. Bendele sitelama. Uzuka nzembo, uzuka nzembo, uzuka pena. Uzu yo, siko batu wana baloba asute bafanda. Aza nkamba kuna, afanya ye. Afanya ye. Owa jomo boy, uzutala ka lera zo betali solo. Obi, wa zoki nzembo mama Nsalulu, azu nzembo mama Nsalulu. Tuka lobi, na lali bo mbala moko na moni bandeke misatu sikoyo. Bandeke misatu na sikoyo balobi, yo, ngai nakoya lisusu. Tikole balobi na ngai, ngasiko na be, ana kipa ngote, na kena nga na fanya na ngai. Donc zoka pena ke mutu azo kanisa makambo azoloba, azo kanisa mo. E batu wana nde baza sikoyo na liboso ya makambo oyo ezotambusa bakimbangiste. Yo mwana choral okepe batie nzembo. Allez, bon, nzembo, allez. Lelo tosala répétition, lobi loko leza le 8 juillet. Nzembo toyemba na première tour ozala nzembo Jomak. Boyebi amoti, base neni siko. Siko base, siko fo basala base, siko azwaki base te. Fo basala base. Siko omaka yo Jomak, bana yo. Siko allez base siko. Siko base fois normalement contre-temps. Base siko ne. Il faut mutumba bassiste basala base parce que bon, mutazwaki azwi base te. Siko yesiko azoki même sama mo soprano ba mdalo aloba ne soprano me munene. Yo Joma ke bana yo. Yo siko bata tenor, bo pisi bango so musala bango pe fo basala tenor. Osoma bloc wana. Tu so fonda bo. Nemi ba te dele ba na to kuna ba mona makambo donc abi Timba chumak. Oh non, ngana ni manga mote. Siko atali bo koto abi sona bude awa. Bako betanga mabanga wa donc afandika siko. Yo papa kangi nzembo. Non bon, c'est te na kangi te bandana. Tu ko kota na nene. Yo Joma ke bana yo. Osoma bloc wana. Donc to suis makambo ya molimo ya kitoko oyo papa simo kimbanga pesi biso. To komi ko chaya ngolo ko leloko ya ko sakanela. Eza makambo sérieux, oyo eza makambo sérieux pena. Mais to dwi bato, omona ka mutu abimika boyo kaka, lokaka liyebo kaka ko mutu banzembo.
bozwi pe le nzembo la taba nzembo ya mabanga na kati ya nzembo bien ngwana ya kumisaka bien te nzembo wana ezo ya zwa ba nzembo ekumisaka bien ba nzembo eza lelo ngai ntsalulu bana bopesa nde na loba boba joma tika nzembo eza nzembo soni ko yo bozomandela bandela ngo dele botika kaka eza soni yo pe joma lisusu yo polingo bandela makambo yo nzembo soni tika nzembo soni so mutu wango alingi kotala jomak mais siko tala jomak aloba vérité alingi koyoka ba vérité jomak azoloba te siko azoka soni siko faute nanga ke ngam nazwaki nzembo to ngam na tiaka na internet to ngam na pesa ko ba répéta yango tozolakisa ndenge nini topusani mosika na spiritualité oyo balakisaki biso na bapapa spiritualité lingomba oyo ezalaki penake donc soki bato lokola bapapa banzwangani boyana basituation moko badifficile basituation moko difficile ale o mama clément o boye kanisa nzembo papa banzwangani azwi couple mama clément ake kosukisela ye na refrain ozomona communication wana ye moko mpe mama clément aza na nkamba alobango ta batunaki ye interview basalaki interview batunaki babi est-ce que awa bino pena bolelo boza na communication wana abi na tanga kala abi ezalaki mbala mosusu malgré bandeko wana baza kuna papa banzwangani ntango ozomona aza kuna me azo reconnaître baza bato moko normal te nalobi te ke nazo répéter nalobi te baa bato masumu te me baza bato moko normal te oyo bazokommunike na baange moko ya niveau mosusu baange baza niveau na niveau wana tozokonte kutu nano te ke bato bafondaka parce que bato bafondaka baza ndene bango nde moto bana top sikoyo bana top to omonaka moto afandi boye nalingwana bona nasami succès mikolo azolobaloba makambo jomak bon ale babisile nzembo ya jomak yo jomak keba na yo ozomona yo jomak keba na yo ale kuna papol ale bazuka ntango so bazwi message moko boye elobamaki batia yango na rythme ya nzembo moko ya kala oyo bozali komona ezali magie tout ça ndenge na ngola batongi kuna sikoyo ezali magie landa tata na yo ya azongisi ya baloli tout ça nzambe akose contredire te sikoyo ndenge na bafana mbala mosusu na fandi awa namoni moto azokoma kuna la kiti wana ya bokonzi oyo papa afandi soki oponamaki te okofanda wana te soki oboli biloko wana nyonso bozotia yango mpona nini po eprouve nini eza soni nga nabaki penalty si batie bodeklaraki penalty batie penalty baboyi kotia penalty mais bale continue komouve bale continue kocircule bokotie mbi na kati ya carré Messi azoya na bale bakati ye arbitre a sifflé te bale bouger muke attaquant ya côté ya Messi a tiré koti sikoyo arbitre a sifflé penalty na bino wana ou bien achabi arbitre a tchembi mais sikoyo normalement bino bozo continuer ko déclarer penalty donc tangu ba oyo la message nazo bana ba oyo bazo continuer ko lobelo kwa papa simokenga ni ye wana nde discours wana faut ko ba la page parce que ye ndaza wana na ba o balobi ke ba ponaki ye na ba o balobi ke ba ponaki ye te ye mutu nde aza wana parce que aumeli wana ye mutu aza wana kasi normalement penalty bi ekoti bakati ti penalty bato balobi ke o ba ponaki ye bon bino boboyi penalty bino siko bolobi o ba ponaki ye ke ezalaki nde ye fazala wana bon likambo te kasi tondimi nyonso tondimi bi ekoti sikoyo mais problème eza nini problème eza parce que bozali kopolana 9-1 bato mwindu tozopolana 9-1 tozokontinue komona pasi 3 égale à 1 9-1 faut koégalize toza na retard faut koégalize baage ezopusana bamakambo ezopusana tozomona donc makambo ezochange te pasi ezokontinue eza su ntango ya koloba te ye te normalement fo makambo ebanda nde kosalama parce que nyonso toza nango papa ndenge alobaki tout ezali normalement fo kobanda kosala makambo discours wana yake ye te bato bebi oyo baponaki balikambo te ye kasi ye arbitre asa ndimi tondimi normalement kuna page fo ebaluka
et après yango nde ezotindaka bato bazala na lukutaka no ekabula bafamille yango nde boyi ke mise sila te yango nde tindi tata matondo mbie ke se retrouve kuna na scientologie papa matondo azomona makambo na faute na nga te alunga kuna nga na manolobaka makambo na ye etalia nga te na tinda ya akende kuna epi mpe po lelo nyonso bando ozonga kaka donc nayebi ke bazosala babia bapepisi babitala oke kotumbola makambo na kima obi système bien koloba ngo te comme ça akotika na ye kokende ti kosila kokende malembe bo répondre tellement ko kala ko te so boke ko koningisa lisusu situation ya so grave bo loba ngo te tika mo tira ko ningala te papa la mère koloba kutu makambo te botika marqué comme ça so legi ata moi 3 semaines 4 semaines ba kobosana ale ko makambo sutu ndoloba makambo susu makambo lukutakano ale ko bosana te parce que tata wana makambo sa asalaki e banozonga kaka exemple ene banozonga kaka kim kola ko expliquer biso akendaki ko se retrouver na malukuta ya ba scientologie wana nde nini to banozonga saka exemple na tata wana faute na ngai te wana italie ngai za faute na ngata na ebika taba tuso wana bosiliki ngetali ngai te na banozonga la ka exemple tata wana tata matondo mbiye wana makambo na ya scientologie to banozonga sa ngwa wana italie ngate mafu oyo dako mabe kaka tobeba na kaka m'en fous alors sikoyo makambo tozoloba awa ezali makambo ya molimo oyo kobakisa implice na kondima na yo soki tozoloba yango eza mpona komona tozolakisa bati mpona komona ke baoyo okomona ti lelo bazokontinue kodefile bafilme wana moto afandi asali video atie message ya papa na ngenda azoloba kiti oyo soki ofandi yango soki ozalaki wana te tala ezala ye bapona ezala soki nini ye mutaza wana page wana normalement photo leka kuna penalty si bandimi mais sikoyo tozobosana ke tozali kopola 9-1 wana kaka kondima ke ye eza 1 déjà ekoti tondimi mais eza faut bo égaliser wibi wana normalement retard eza makasi bato mwindu nyonso bazozela tala baretard yo matondo tozongo esu makambo na matondo matondo mama ngai siko matondo mie aleki alobi ebongo yo ya jomak yozoyeba te ke ye sikoyo ye jomak ya jomak aloba makambo wana bongo ye ya jomak ye azoyeba te ke papa azako kuna na ndako na ye yakabla bato bambongo sikoyo mbongo wana ye ya jomak sikoyo ye alingi sikoyo papa azako azwila mbongo wana wapi tana makambo esi basalaka ndenge wana sikoyo yo pa la mare yo sikoyo yo soko osala émission nga mponga na komela nga suku kuna te nga nalingi na makambo te sikoyo oleki kuna fo orapelaka ye sikoyo ye ajomaki azoyeba te ke papa azako bato ebele bayaka na bandako na ye bafandaka wana mpo azwaka apesaka bango bambongo sikoyo mbongo wana bino bolinga azwela yango wapi atako to balobi yo mpona kotonga mise sikoyo bango bana sikoyo mosu akozwela mbongo te pake nozwaka kuna lenga na fanda noki somo nabi alobi ko alobi makambo est-ce que batatua nabi est-ce que batatua bayoki makambo tatua alobi tatua ya scientologie est-ce que bayoki makambo alobi alobi makambo alobi video wana eza so na boyo na YouTube botala na YouTube eza tata matondo azoloba ezali na cheka ngona boyoka tata matondo azoloba bongo yo pa la mère yo soko bongo est-ce que basala ndengwana ye ya jomaka azoloba asuma kamukuna o mise zosila te bongo ye azomona te ke kuna sikoyo nga kutu mkoana na yaki pa ndaka papa zako nafandi kuna nafandi ka ntango moke kaka bona tala bato tala mipiko ya bato bazobima sikoyo papa bandi kokabula sikoyo mbongo wana sikoyo bango balimba azwila yango wapi sikoyo ye ya jomaka ye biloko wana nyonso amona yango te azobilanga kaka makambo na nga bascientologie banini tout ça est-ce que basalaka ndenge wana nga tona tata oyo sikoyo makambo azoloba wana azoyeba te ke azokoloba makambo oyo ezalaka te eza normal te nga nafaninga alobi yango ko abi kasi sikoyo même papa sikoyo papa ndenge aza wana aedaka baorphelin aedaka sikoyo so basali ntinsani sikoyo ebongo sikoyo bongo alingi papa sikoyo azwaka ngo tala makambo tato azoloba donc ozolakisa ke ndenge misala eza frene parce que bapourcentage ya énergie nyonso ezotyama
soki botie 200 ale kuna babuki mwa ndambo po esalisa bato est-ce que tata oyo aza normal encore bamina yo tata pasteur pas disant professeur soki ya université soki ya wapi est-ce que basalaka nde wana est-ce que basalaka nde wana ebongo ye sikoyo eyo pala mare yo nde sikoyo bino mpe bataka teki sikoyo yo pala mare yo sikoyo soko oleki kuna nga mpo nga na kokenda nga su na bamission na wana te ye ya jomaka azokende koloba susu makambo ya bascientologie wana na makambo oyo mise ezosila te sikoyo yo sikoyo soko oleki fo rapele ye nga nazala mpenza na ndako kuna ya papa zako nayoka ye makambo nayoka namona na pa ya papa zako kuna bato bayaka ebele kuna bapesa bango na bakolesa bato ata omoko kolesaka bato kopesaka bato bambongo bana classe banyonso wana sikoyo bino bolingi sikoyo mbongo na bazwa yango wapi ye ajomaka aza kuna kote na bango kuna ba 26 wana estce ye ayebi badetail wana ye ayebi badetail wana te sikoyo so nga nakele loba kuna nayebi ka kolanda nga makambo ya scientologie nga sikoyo nga nalingi nanga so makambo wana te yo papa Lambert soki yo oleki kuna po rapelaka bango babiloko wana sikoyo papa Lambert abia nga pena nga nayebi te ye ajomaka pazula makambo yango wapi me nga nalingi nanga suite nga likambo salango mpe nga nalembi na ngai nameka kona explike ye ale sikoyo ye azokende lobaka nanga so makambo akomprene na ye te atanga nalobi nanga akomprene na ye te soki yo olingi kaka comme ça tosala émission biso mibale to explike ntango mosa kocomprendre nga naleka na nga su kuna te mbati parce que bato ebele bazobengabenga ngai awa o na muta scientologie leka yo mtu leka nga nakosala nanga eloko te nakolanda nakozoba susu te leka na yo donc tona oloba makambo ya spiritualité oyo mpona kolakisaki molimo oyo ya spiritualité puf tobambi yango na mabele ekomi nango makambo ya boye makambo ya mbongo makambo ya kolandana makambo ya boye okomona tata paster aleki liboso azoloba lukuta eti batata matondo batata matondo ebanozongaka nkombo na ye mbati nabele na kotanga nkombo ete mezozonga kaka faute na ngai te alimisa ngai eza faute na ngai te donc aza na top mikolo oyo faute na ngai te zozela natila na bino awa nini moko awa tata matondo alors éducation mpona kokolisa ndenge bamisusu bazoba yo banakoloba makambo malamu awa be misusu masolo eloko place bato bayebaka te yango wana bato mosusu bazalaka so tokoma na période ya bonne année ya nouvelle an tolingi tosala beko balobi tokende kosala mabondeli tosambela bato basalaka azwi sikoyo bamama ndumba azwa liputa ale alati robe azwi liputa akangi likolo awa bazwi fula bakangi bona suka bakangi na koto oyo batie sikoyo boye tokende kosambela tie boye mama boni wana baza na baminemi sikoyo makambo ya kala boloba makambo ya kala te mama sikoyo tolimbisana omoni sikoyo nde kaka toyokanaka te likolo kaka lobika likolo nakoma tata mapesa koma tata te eya lukuta mpo kolobela bizaleli ya mabe oyo bato basalaka soki ezala eza nouvel an ezala eza anniversaire soki ya 100 ans ya centenaire soki makambo mabe bozotambola nango mpo koloba yango boloba te tokosala mabondeli bozipikazipika te fo kobeta yango masolo eloko ezobebisa biso mikolo oyo eza lukuta kano eza baresolution eza makambo ya kotongana eza makambo ya pampamba eza makambo yake oyo soki baza na 26 bato mosusu na 26 aza na papa na ye moko amilitaka mpo na papa wana bato mosusu balingaka papa moko boye bato mosusu voilà masolo nde yango wana eza te makambo ya bamoïse finika to mikolo mabondeli eza mikolo ya lisisa vui tosambela te fo bizaleli wana fo koloba yango yango na nde vrai bizaleli oyo ekosalaka ta mosu omona kojoma kuna azomilite mpona papa kingandi oyo kuna moto azomilite mutu na mutu ana papa na ye ezala oyo baza na 26 mpe bizaleli kaka yango wana okomona yango kuna soki papa wana soki likambo esalami papa na ye ase retrouve te afungi okomona ye afandi boye papa sikoyo yo kuna ndeni kuna ebongo oyo ya jo mario yo yebi te ke kuna nde sikoyo bayokanaki malamu te yo est ce que basala ndenge wana papa ozolobelela nini aza comprendre te
yo kuna kasi papa boya sala ki anniversaire na kasi yo manifester à date bongo yo ya Jomak yo zo ba bongo yo kansi yo yebite bango pe côté bango pe ba papa pe ba sala ki mabe fala ki ba sala pe boy na boy ozomona là ce n'est problème là bimo koloba mais Jomak yo pe to mona kayo makamunyo sote sala makaba papa nyo sote ozala rapete biso ngana za na media boyo kana expliquer bino le kamoko moni muta media nga boye na lingaka te bakanga na lukuta na lobaka vérité na lingaka avant na aborder likambo soki yo muto yebi yango ozalaka na Belgique France Allemagne soki Suisse soki wapi naza kuna te nga na yebi mobimba ya dossier wana te soki yo mama Kingandi mama Arlette aza na dossier moko boye aza contrôler yango alingi Jomak alobelela yango mama Arlette fa benga nga a brosser nga mobimba ya dossier nga pe na poser ba question soki likambo moko naza nango archive fo na zona azwi comme ça na komi éduqué na likambo wana pole na koleka wana beta monoko te parce que mingi yo oza na mboka moko boye likambo esalami sikoyo yo lingi Jomak ataka yango na yebi mobimba nango te na kosimba ngo ndenge makambo biso tosimbaka oyo yebi mobimba nango donc na kosimba yango bisimbela te mpo na yebi mobimba nango te vous comprenez donc soki yo oza na mboka moni ko yo sepele omoni likambo oyo obengi Jomak parce que nga linga makambo message te na linga ba ki robot te ki robot mais na tindelaki message bien na komelaki te zwa 10 minutes ya temps na yo benga alors boy Jomak ndeni bon siko ta dossier la yango boy so nga pe na poser ba question comme ça to zui eloko moko boye tant so na makambo yo ba ndeko ignorer pe na talisi yo na mo na nino wana et to sangisi yango to monika ok siko to na besoin boy po na yebi pe kolobela yango voilà donc ndenge wana mingi bofona ngana bon ngana za wana Chine na mona ki likambo esalami awa Jomak akipa yango te ndeni po na yebi kosimba yango te na yebi ebandeli te na yebi pe suka te mutu pe abengi ne penga te nazalaka awa na Amérique mingi nzo boyebaka Amérique te naza awa na Amérique na Californie na New York pona longwa awa na kende na New York ezali na 7 heures d'ita ya vol na New York sikoyo kuna awa toza 15h30 kuna bango baza 12h30 dans écart ya 3h ozomona nazwi avion na longwa na ke New York 7h ya vol ndenge moto na Paris ake kini Californie bato bayaka pamba te bauti Afrique ayeka Californie ebele akokende na New York basukila mingi na bakota ba New York kuna nde mouvement banini tout ça bato bayaka awa po ezaka cher ayena no akiti New York azwi avion aye susu Los Angeles eza musika bato balingi ba Miami ba Washington bakota ba est kuna bato bayaka awa pamba te tomonaka bato awa te donc nyonso esukelaka na téléphone yango mpe po zwa moto travailler na eza difficile même kutu olobi kopesa quelque chose eza difficile bazalaka kilo oyomona penake kilo boloba siko bato yango siko ozwa ezaka baeffort moko incroyable ozomona donc eza facile te donc yo oza eza ndenge moko te na bino moto wana Paris ezaka lokola Afrique prolongée Paris Belgique eza lokola Afrique prolongée l'air nyonso moto akokende atemi na aéroport na njili azwi kaka ntango mosusu azwi kaka sachet moko bien azwi kaka eloko moko abiale moni sachet nayebi yo te mais en tout cas memela ngango moto wana azwanga ok asimi kaka sachet wana abengi na telefone abie vol moko ezowuta awa eza ya Sabena ekokita lobi na air boye donc yo telema kaka na vol kinga l'air obima wana napesi esak wana bien napesi eloko boye na mutu boye comme ça akopesa yo yango ozomona ye pake na aéroport atelemi na boye tusa pouf akozwa yango okotinda eloko awa ezalaka ndenge wana te donc facilité ezali mpo bozomona bato bazoya akingani akokende lobi akingani kuna asali boye akingani kuna boye awa eza ndenge wana te donc toza pena na monde à part donc si omonaka lebe soso oyo information moko dio boye eza technologie ezo utiliser plus technologie ke
na nini tout ça tam so mona moko fandi bono fandaki usoko lingo o yibelo ko moko na ngambo moko boye pona ko dévoiler makambo te technologie nde donc soki yo yebi information ko batera ya bon ya joma pe kasi ya lobil makambo ngote ha na bela soupçonner ya alunga kuna di ha c'est pas ça la rende moi on a aussi soupçonné nos pamba donc boyo kana message yo ya mama Pauline papa ça le pas le bananga likambo to papa José to mama Michel azo alobi soki na lobi na bango bakondima na bango siko biso so to ndimeli bango te to kondimela banani biso ne photo lela po biso ne bato kaboli ba papa ozwi likambo kuna omemi kuna ozwi likambo kuna omemi même résolution lelo seke komi ezwi misisa pona biso ba jeune likambo na tolingaki ko ndimango atamukete bandeko leto koti na 1975 biso balobi na biso bino pe bana groupe ebo pusi bino bato bakende ko luka likambo lelo pasi na mukili bo vane na bino boy na boy kaka bozo tina bato na koloni orge papa mfumo alo mutaza ko lobana mama kaku memaka bana na koloni po distraction ezalate ore balanda bisengo mukili te bakende ko yekola pona nini to préparer ba jeunesse na biso poto zo retard lelo nazotala na kozonga sima ba mari misamo bazokumisa na télévision libanga na ngai ya talo Yesu bazwili yango banani na 70 lero biso to bimi batu elatela kitambala batu nyoso lutendele kiti lelo bango bazosala jeune à 3 jours na yo goto mama na ngana mususu alobi tozosala biso tozosala jeune ya 60 jours ngale ba bon jeune à 60 jours ndeto vanda kaka na mabele poto koma le 30 jours lelo ngana yo biso tolingi mabondele te tolingi mobeko te bato na baleki biso po lera sali le suma ke na passer pater ngana sali boy alobi nzamba limbisi yo parce soka alobi ne bozwi wana yo zanango mbongo wana zana mvutma okolia ngo te parce lokolo lobi mona kolia ngo tazwi nyoso yoko pesa na passer pa passer lia na yo pambolo kasi biso ba kimbangisi to zana ko yima to privé même papa chali ba mela mai te to privé même papa Paul basala te to privé même papa solo baloba te bande kuna bayaki pona banani ndenge nini yoko pambwama ko bata groupe de prière tialande na vandi bazako lengela ba passer bazako lengala bya nzambe makila simo kimbango baona balingi maboko bazako lela esalinga ipasi na leli batuni ozolela nini ngalobi nalobi na bana ngalo bolongola nga filme wana OPRT kezo akatenga lebya na sefeli na longwe ona zo mona bato na bazako ganga ba mama na bazako ganga ni mwana tanga bango bakombwe zate ngala lobi na tuni bango baleki ngai te ata bagango na television baleki ngai te bo bango bazubi loko na bango bangali liboko tala liboko jena poche yo kanisi asa simbate aza pamba te me bazako kumisa bango bazako pesa bango lokumu soki balobi bandimina bango bakotosa me biso botosi wape botosi tolingi bongo te me bango batu kaka ya pamba soki ba corriger bango yoka parce na biso alobaki boy mama entela alobaki boy alobaki kutu boy okomona batondi me biso tolingi tobonga me tokobongela ndenge ne tanke tozana masumu na masumu na biso tozako yenga nango ba papa chale tamu sosoka vandi alobi ezo suka kana motema tozolo ba resolution pe umeli kasi yo motoko bondela ndenge papa lobaki na mwana wana mususu alobi na pesi otala kana likolo jour par jour il faut tala makoma myo ba komina likolo yo mutu ba pesi yo ozano na distraction olingi note bandeko mama Marie Lucila dio na 70 ya kendeki na ba mama siko kuna na mama bizole to chauffer balobi Lucila dio yete pona ni Lucila dio ngope nani nani obotika maketo tiki soki lere za kalera kolia mona kutumia ya Lucila dio nani
Lucila de mwana wana kota ki retraite na 71. Asiko amona ki nini? Oh. Amona ki ba Angelu mapapu banana likolo pina se. 24 mapapu. Bongo siko azawa. Ko atika laki. Soki ka to bani Lucila. Lucila de yango eloko nini? Fin de fait. Ba mama pese réponse papa. Yo moko kende ko zoye na matete pe pa yazalaka. Kaka yo moko papa. Ai. Juru wane lande to mona Lucila de kaka. Aye to mona ye. Lucila de yango jeune fille ye nde. Azo seka nga vraiment. Mutu bazoko gangela biso tozo yoka makelele ya Lucila de kaka. Lera komi mama ba chauffer. Atubeli balobi lukuta. Atubeli to bandiko lelo. Ojise nini? Alebi bandeko. Na sala ki ekobo. Ekobo kaka yo sala ki yangwana memisi biso ngamu ne. Sala ki ekobo na magicien. Tona ndoto. Tona mutakisi. Lucila na yebite. Tilera yaki na plateau na 84 yawa. Bana plateau bisika ba molela ki Lucila. Kuna na kote papa zalaki ne bien. Le nga na moni alebi yo ye. Mapona yo lelelanga nazana etumu. Alebi ngai na bala na yeko bala na 70 na voie normale. Dirigeante na biso liboso na yeko bala na 70 na voie normale. Papa alebi yo lingo bala likambute. Oko bala. Papa ye bana 14 na mateta vana na ye. Siko Lucila de lingo kota libala nena ndako ndame na mateta. Ngana twende siko kota na sapata alebi mama. Kama mtu nazana ngambo esila te ankona sikoyo nakota na sapata kodi ne makongo. Ne banda balela Lucila dio. Ba pesi ye bana na yeko yoka baba lu komme kama oyo ezalaki na yo. Soki aboti mwana wana soko za mundimito kwa kusimba mwana wana. Makwanza lere kotia soki mwana zolela wana soko zana kondimate kwa kusimba mwana Lucila dio. Tala pasi. Ngana lobi damu soso na mwana zoto ojise na lobi mapona tika. Ngana lobi yo sala kane. Alebi kobo kaka maponi na ngana sala. Biso pe na plateau tala nzete epone ko. Aw. Zeta mbile longwa. Macha muta yebi bana plateau ba yebi. Bande ko basali bisumi. To sengi na papa soki ndenge to tiaki band. Soki kota ka to ba foto ezala kezwa maka. Nde to zotali kabina. Meto tia band. Ata ele. Pone kobo. Kanda wana na bana mke papa limbi kabisa zale kobo. Ale bibino. Bobuki mir. Bobuki bibende wana na mama ngana tia. Tela pasta. Boko kufa. Kanda wana orezo ya bateri ko zona nzete tongo tani jure ndani nzete mbile kawo. Oyo ekobo. Yozo kene ko sale kobo tamuso muto na zane ndo. Mwana mwasi wana azan envoyé spécial. Batindi ye mission. Que il faut que ne ko kwesa un tel ye mutachaka makelele kuna. To batindi mwana mobali wana faut que ne ko kwesa un tel ye mutachaka makelele envoyé spécial. Bandeko papa mfumwalongo alingi. Yozo loba toki na sale ko bona koliana nini ko sala nini tuko zani. Foto kati relation na biso Lucila de ka pone kobo. Tina 84 ye. Papa le ramoni ale. Nali ko monete. Nali. Como papa zo tombo ka bona. Nini? Ngai soki na kopende wapi ngai. Ngala lobi yo yaki musala siko. Kalobi mapona makambo baby kuna bango yesemeka lobi papa. Ngai ndeko na ngamu na bala ye ndeko na mutabala yo ba mama pe ba mama dirija bala papa ata mama dirigente na biso lobi pina bozana likambo te memo bale na ingana zana likambo na lelo mokili soki komi na pasi pona ye apesi biso retard siko ngana yo mabe to sali to pesi papa retard mbula boni to mituna mbula boni biso to pesi papa retard mbula boni biso to pesi papa retard. Papa bakawani. Si yo moto zana na ligne d'attaque ndenge to vandi boy. To ozana boulevard. Siko micro ezana papa na pora.
eza na papa eza na bandeko mosusu batata mosusu mikro eza pa na yo polo bande papa non c'est non tojire toboyi na biso résolution boyi kozonga na bowumbu papa alobaki alobi bowumbu wana ekoya 3 ans bowumbu ya pasi tala bamindele okutu bakoko bazalaki malamu alobi bamindele alobi na biso omoni ndenge bino boza na mboka bakokolonize bino ntina bamboka alobi ndenge boloni banzete na bino safu soki ekwei kobuka kutu telere ekwei oke olokota fi safu wana mundele abeti yo fimu loba nde soki likasi ekwei balobi lokota likasa soko boyi babeti yo fimu po oza domestique na bango papa tolingi bakolonize biso ndenge siko ekozala ndenge nini biso bagene ngana lobi papa lobi bokomona yango soki botosi te bokomona yango mais soki botosi nzamba kosalisa bino lelo papa azoluka 3 quarts papa simolera yaki awa lobi namoni na mboko epesi nga mayele 1 quart ya papa kisolokele 1 quart ya papa dia lungana 1 quart ya papa dia ngenda alobi na 3 quarts wana toza nango soki tolongoli 1 quart ekosimba soki tolongoli 2 quarts ekosimba te mais il faut 3 quarts ekokana nde yango tokosala bainvention tokosala bainvention ya koleka kutu mundele mais po tozwa mayele wana bandeko nanga batata na bamama yo nde mutu baponi yo nde mutu baponi yo nde mutu balingi yo nde mutu baprepare 40 baprepare biso bandeko lelo 10 ans ya résolution ngai ta muso esalaka nga soni tozolema na kolongola résolution mais tokobondela na banani mabondele komaka te fuile nkenda donzambia papa pesa nga na nzembo foto yembango foto bebesi ya koleka to bebisi ya koleka to perdre makambo ebele pour que biso tozalaki ba commando suicide donc oyo ya kitona oyo ya base lelo ngana yo batindi biso na fo tango bitumbe zalaki na shaba papa tindaki ba mercenaire le bazalaki kuna atindaki bakibo donc bato bakibo bazalaki ko beta masasi kuna tata mokonzi ayo kosenga bipa ya papa mama mokonzi ayo kosenga na papa ya ngenda alobi papa soko ko intervenir te esili
il y a 80 jours. Maman président, aye ko senga, oya kufa maman butu aye bi papa, pese ma yankamba. Lelo ngana yo batindi biso na base. Lelo to lobi nini? To sali ya mabe ya kondo. Po ba lobi libunga ni to esali so. Yango to yembi na nzembo. To koka na biso te. Ko mina miso nzambe to ko bimisa. Po ba lobi to senga bolindi tango to zana no bombo. To bondela. Na kombo ya tata mwana peli musanga. Nzambe na ngai. Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu mulimu santu biso nde tokakoli yo. Papa Kisolokele, papa dia Lungana, papa dia Ngenda. Na bino bobo tikele biso libota mobimbe santu. So to lobi 26 lelo baza so 26 ba komi musika. Libota wane kiti. Pona biso. Po ba bikisa biso. Mais tala ndenge to pesi bango maloba to landeli bango maloba. Balbina Maïng, en France, vous êtes bien sur Kimbangu 21. Maman Lydie France, vous êtes bien sur Kimbangu 21. Yannis Maïngi, en France, vous êtes bien sur Kimbangu 21.